Mamnion surtout ba dossier tout au grand complet, mamnion surtout en ordre. Mais rappelle ça biso visaté. Le 17 septembre à lobby lobby. Ba fanatique kuna espoir et kimi bango ba on la mouvement bango zoyate babi que ah c'est que j'ai ça mabé. Noté le lobby on a rendez-vous té. Il fallait qu'il lobby to lobby au kuna. Bolamuki Soni gawa na bisinga pire jo monde ni mamonga na bizelo monara. Na kota na boulevard na telemi na lelia nzamba ba koko. Na mito donc une grande partie à mouvement donc plus de 90% basé dans la visa na bango. Donc concert est reporté. Bako Sabino Théo concert est annulé non. Très bien. Concert est reporté suite il y a retard à visa, on a jugé bon reporter concert pour une semaine seulement. Donc 17 septembre comme 25 septembre. Papa Chéri Lobini. Son ami va jouer et puis ça va très bien se passer. Et puis vient rater visa mais les lois du visa. Et via botama de Mkola Noël donc ala jamon nzambe pe. Bon. D'abord là il Sankara. Batu ba bengi ngaba propos Sankara mais avant cela Gasco Ayaki. Et Ayaki pena avec une forte délégation. Sankara. Avant on t'a la wingé la musique. Omoni frère na ngai lo zo bomise biloba loba. Ni yango ce que commissaire le rôle mupaya comme tala wenge na musika. Il doit nous respecter parce que tant ki mara na poto biso to tigalara tozo travailler. Salut fidèles internautes, bonsoir ou bonjour par rapport à R, écoutez Melbino, Botalabiso partout dans le monde, dans club.com en tout cas. Les noms Nazo Yamba, un émissaire de l'artiste Mister Weranson, Hugo de la Forêt, à la personne de Roger Mouanamboka, l'habitué de club.com parce que biso club.com, tu as invité aux gens qui sont abonnés à biso réclamaka, Yambela Bisoye par rapport à l'actualité. Merci mon patron de la nation Tonton Manamanga, puis tu bosses Lady la française la plus belle. Et puis la réalisation de cette émission est assurée par toi Steve Labé et puis très sincères condoléances à Franklin Massiala qui est aussi les nôtres de Clébois.com, à Perdaï Papa Naye Toza ensemble Nayo, en tout cas courage. Franklin Massiala, merci infiniment. Il y a Marie-Hélène Linongi Mama, patronne ya MHLMB. Il y a Willy Mouché Nico Damboka. Merci à toi, bon séjour à Kinshasa. Merci Tim Skabengele, avenue Moro des immeubles, l'homme des immeubles. Et puis il y a Richard Mouto, le vieux Chacha, à 6 niveaux. Boni Basango ya commanda Cousto Motema ya Madame Toukou ya Cousto Mère Sengande, couple Ngeli mère a fêté anniversaire et c'est passé qui très bien. Baya Jamal Mukuna abetela inga solo leader ya Jamal Mukuna ndekwaye ya Rifa Menga ba oba ebi solo ye wana ya Joli Menga. Boni Basango ya Jimmy Belaou nakati ya Souda Fouana, en tout cas ya Jimmy Belaou l'homme à part, l'homme du moment. Boni Basango ya Gauthier Mascot, ingénieur de banque Moninga ya Tuturo ba mwana mama. Comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Roger Mouanamboka qui je les salue. Mondeko, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour Nderonangai Prince Bakali. Bonjour Nabaïban Sobazuli Bakwa Bolandi Mouanamboka Roger. Bonjour Mobundipe Molongi Mouanamboka Weranson et l'homme Mobali. Mobundipe Molongi. Mobundipe Molongi. En tout cas, on appelle ça quoi. Ouais, pour en tout cas hier na ba moment difficile n'est ba force naïe quoi. Très bien. Les rois de la force sont ba force naïe, il faut me cailler. So me qui est nesigo eskaya yaka. Et l'homme Mobali Mouanamboka. Mobundipe Molongi. OK. Vraiment on appelle ça mota trop. Côté ma maman pasteur c'est des gens pas tapé. Ba fanatique tout ya wenge musique à maison mère de partout au monde. Nabi que bota la biso ba ya Jimmy Belaou. Ya Gauthier Mascotte, ba président Bruno Lubi Kambonga propre, ba Yves LBG, Samira Amba moi c'est Kitoko donc bazota la biso, ba Bijou Kalumuna Maman Paradis,
Donc vraiment na pesi ba mbote quoi. So Bruno Lubika mbonga propre nengo boaka bongo. Jumo na tuna mais c'est le président fou le Luki sous chinois noir na Nixon boutique la bière de luxe babite tout na ga piroger. Mbonga propre ne sala pona nini. Non mbonga propre c'est parce que c'est un tonton oyo alingaka jamais kolia mbongo ye moko. OK. Hier Rose na $100. Mieux vaut Prince Bacala soit $20, puis Rosa soit $30, Papi le Prince soit $10, Sankara soit 5. Vraiment, batu nyonso tout doya ninga kolia mbongo na batu. OK. Yango moni batu batala niveau social ya Bruno Lubika, baloba taza na mbongo propre. Ah. Mais batabongo ba belé te. Bazé belé, ba PDG Maluma Avoka. Ya Maluma Avoka. Ba honorable Alita Chamala. La ya Jimmy Belau. Ya Jimmy Belau na Jobour. L'homme opérationnel. Baza bato ba kokarolia mbongo ye mo te sa. Ba ya Willy Musheniko na mboka. Ah, na liande kala. Ba soki bino bolia. Ya lo nga ba Chips Kabengele l'homme des immeubles. Na kaka ndenge lo ba. Ngana liaka. Ba Nixon boutique. Te wana ndeko nanga. Ba Ben Ngombo Japon. Bilambe belé. Ben Ngombo japonais. Mais le côté ben la Léon ndengo lati la Lélo mabe. Ouais, oh ezali yo mona ngo bla ba Valentino. Na mono lati ba Valentino. So kitina sezama musu. Ah OK bien. Parce qu'on a compliqué na epia na ba. Compliqué polienne le li papa na Léo. Na Léo. Dani Chandu. Nga Dani Chandu chinois congolais. Mikolo abi bakali kena li papa. En tout cas on peut quelque part dans zaro minimiser li papa mais depuis Bijou Kalumuna. Au bout qui est trop hein. Moi c'est qui toko. Azala nani? Azarabina lati danger mais na ça lati li papa nga. Moi madame na yo. Quand yo mo ba question quand yo mo ba réponse otokoza makambo. Donc quand en actualité mokile ningandi pi oje mwana mboka. To yebi elombe mwana mobali Weranson. Wera soka lobby eza o esalamaka. Mais boza na préparatif il y a événement ya munene o eza Zénith de Paris. Ba délégation ya déjà partout dans mokili pour que ba assister événement wana ndenge ozonga retour ya roi sur scène le 17 mais le 14. À ma grande surprise, na monika message ne koti bakali ya ka maison Schengen to kozala wana au grand complet na yewana ono ba visa et pesa mina nous te moni ba comédien to moni presse est représenté na wenge musika nyos tout dans l'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci ndeko ngai Prince Bakali. Biso tout tobi que Weranson devait jouer le 12 septembre. Na Zénith de Paris. C'est le 12. Et bandara le 12. OK d'accord. Na Zénith de Paris. Très bien. Si et comme le 17. Vous comprenez? Et comme le 17 et ben le 12 juin. Et comme le 17 septembre. Très bien. Et tozali awa. Alors tu as déjà dossier depuis na idée le 12 juin tu as déjà dossier l'ambassade. Dès tu travailles tu as moi Mamnion surtout ba dossier tout au grand complet, mamnion surtout en ordre. Mais rappelle ça biso visaté. Baso peut ça biso visaté, baso le baka boya jour boy. Boze la jour boy. Rendez-vous za jour boy. Ah, les banda juin. Tous comprendre dans côté. Banda to côté ça dossier et mam tu en ordre. Bozo varse, tozu varse. Bazu varse. Te bazu varse. Yo lingana lo ba bon. Petit frère place. Pour éviter dans c'est là yo. On va vaccin, tous vaccin. Après on va bon sauter bazui. OK, c'est bien. Bazui vaccin. Ba on va OK, ngana OK. C'est quoi? Ça va quel est là bien sur le mec qui nous lâche sa passeport. Non, on est allé ma musuna ben OK ne Jobour. Ah! Ya Jimmy Belao le mec qui no Jobour. Non, OK Jobour. OK. Donc bakei basali ba rendez-vous nyon surtout. Maintenant lo baté papa. Ezara nini? Maman nga nzambe na ngai. Oloba ike OK Jobour. OK pour toi partir à Jobour. Maintenant si cité. Ah OK. OK, ça yo si cité pour viser bibi. Vraiment, et ça li que viser zo bi matin de ona ngai. Si le roi de la forêt tali. Et comme maintenant que non ti to tika na 3 jours. Tout le monde a clarté. Très bien. Le 17 septembre, ils ont lobby lobby. Les fanatiques ont espoir et kimi bango ba on a mouvement bango zoyate babi que ah c'est que j'ai ça mabé. Côté monsieur peut combattre na ba frère na biso na ba sœur na biso mususu. Ah. Les rois de la forêt autant la vie il faut que tu comptes na plan B. Oh. Ah. Ouais. Les rois de la forêt, abi faut que tu comptes na plan B. Plan B. Et ça nini.
il faut toya ce qu'on a nenge ya makambo siko na nenga ki wera. C'est-à-dire il fallait qu'on mobilise le public à wera comme ça va OK. Bali nga ba beta biso 12 na Schengen. Bino ba kolo 12 mais ba beta bino ya. Na ouais, pas biso mona na musique. Totali boye. Le roi de la forêt à travers Sony Kamana. Benga Piroger mon mboka po mutaza makasi na maman za Piroger. Ah, appel à wera koti pas Sony. Voilà. Après yo deuxième personne. Non, à travers Sony Kamana sko po mbango se baloya le loba mokonzi. Sony Kamana salinga yaza manager. Na nenga Kinshasa. Voilà. Pour na nenga mikilto na Sorel le Camerounais. OK. Siko Sony Kamana eko benganga. Piroger zap. Absena na parler chef. Absingai Piroger. En tout cas, la minute, mobiliser presse, mobiliser boy, sala boy, lobby 8 heures. Bissognon sur tout aux maison Schengen. Comment le pouvoir sélectionner et mobiliser presse? Ouais. OK. Yango mona na bengi bino do na bengi presse nyo soto bomoni. YouTube nyo soto bomoni o basali magambo ya Schengen. Yo muto bengi. Piroger mona mboka mutabe. On appelle na preuve ya message no benga nga yaka na caméra. Et la souka pe CG na biso Junior Katakata. Double maître. Apesi na mbongo ba journaliste na pesa bango transport. Combien? Yondo zalaki. Yanga wapi yango? Théo Kendai déjà, c'est lui qui part à la chasse. Perd sa place. Ah oui. OK. Tenga na rapidité qui prend une côte ça élément. En tout cas, na se féliciter. Au moni na musala, ceux qui ba konzi ba pression musala au sali yango bien. So ezali na armée ba mata grade. Mata grade. Donc bon orchestre va salani. Bon na éviter hein. Wana za ba konzi mutu ba juger. Ndé bona ba période ba voyage bo il faut ba tchaka kayo. Ba personne responsabilité puis rejoindre mobiliser presse. Mobiliser ba staff bisoto 8 heures na Schengen sur 24. Nepenga pe butu na komele bino na bengi bino na koti ba stratégie nanga 8 heures bisoto malama to se retrouver wana ndemba mo pe dans kuti déjà batu musupe bazala ki ale to sali idéologie ponga na mona maison mère tongo nga avant na zano Piroger à porte-parole na zano manzaka mankoy donc na yebi mobilisation na zala na collectif de fans club Werason na yebi qu'est-ce une mobilisation plus de 22 ans à côté à Wera na bêta systématique tata lelo yango résultat bo moni très bien bino moni résultat presse plus de 200 presses zala ki wana voilà. Plus de combien de bateaux babimina bazandu partout bayoki sango na moto ba chega boulevard plat craqué et non seulement ça j'ai risqué ma vie c'est-à-dire yo zalaki wana na salaki tu as vu comment la police était en bout portant ngala linga epena na poser question to comment étape wana tant beaucoup na maison Schengen to moni Werason à côté na kati wana le roi de la forêt qui n'a noté ayena noté bureau na biso Junior Katakata CG na directeur Pichu Musungu maître Ninja Sikatenda chargé de stratégie grand maître Ninja Sikatenda voilà na Sony Kamana le manager ba papi kakoli yama ya machine ba papi kakoli chef d'orchestre bazui ba ye ba kotisko ba solola na bata Schengen ba linga ba même so na 12 net boko tate bino te lelo ba na rendez-vous te il fallait qu'il lobby to lobby okuna Bolamuki Sony Kamana bisinga pire jo monde ni mambonga na bizelo monara na kota na boulevard na télémina lelia nzamba bakoko nzamba bakoko yo koti na boulevard na télémina boulevard nzamba bakoko nzamba kimbangu nzamba kipavita okoma kimbangi stende non kimbangi sazali OK par rapport à ancestral fierté na biso ba africain OK fierté ba africain ofna tuna tina ilonga na afi ilonga na Carole ilonga libongo esali ke mutu koti mutu to zunguruke batu ba fâché papa netango salinga prière wala batu ba lamuki batu ba fâché molime kotel mutu to fâché papa ndo mona yisikoyo batu balobi pesa ni visa batu anasko mundela mona ngo blague maître Ninja Sikatenda atalika chomo azaki wana chongo linga lobaka négativité papa likofi abeti na mbata premier soin mutateli misule ninja limbata ninja la pouvoir l'air alina zwaka boya tomboli yo lingo boya Werason mundela monabi awe boyindela nga mundela koka bongo te pesa bako fisa mundela bi non oza batu mususu
babengi la police. Oh. Mais pour te faire dire la police. La police est yé. Jeep moi le kawana bandi ko beta ba gaz lacrymogène. Ya. Mbananga boso gaz ba tu ba bouder gaz. Et puis ba kende te. Ba tu ba kete. Gaz qu'on a là 100 mètres la mikimela ide gaz. Na biso ba nyata gaz ba jomo ba yambiango lo la ballon. Yambiango ba. Alors si ba ngo gaz yango. Et puis ba studio va ça. Ngala monika mbila bo 100 mètres na ko kabila te. Na ebi yo zamuta grimace. Ah grimace ne no. Obanga no. En mbila ngela ko kaite gaz. Siko ba biso ba piro joli bu munene mena na persister. Mbila bena moni ba ya pe bo bete mouvement. Ta jo zo bo ya biso kaka. Et l'équipe bosse beta gaz. Bon, Joana yambe on na tali on ka. Ah, mbila ba bita jo zela ba so mona. Donc moi ba ke tourner. Tant ba zo zonga. bon. Ngi ba tali nga benda ba bi auto panzeke longi. Donc monika Voilà que suspect. Tant ba zo nyata bon na kota ngon tsangi. Na boule na bokato là, na Équateur. Au canisto zongi na village. Ndenge na toando ke chasse. Kuna na befale. Po biso bangala to ala bongo. Na befale kota bokato là na ingende, ingende. Ilo beso Asani. Na kanisi eti. Ah. Depuis nous avons monné le rôle à gouverneur Équateur. Dans ma Équateur, c'est Équateur, il faut pas t'engager. Alors moi quoi ça la fierté la biso bangala. Net yopé. Fierté, yom tatika musique avant bon. Oh, atika. Yo ka Jesus. Ah, peut-être ozonga. Toze la kaka. Bokila lokondo et c'est Rosalie et musique est pour ça na toujours. On comprend. Voilà. Alors atika asala musana bien quoi. Otombola maboko likolo, pourquoi pas. OK. Alors on a parlé biso to. Voilà, on me zenith hein. Biso to prenez amour du prochain. OK. Ben soit ça la tika ba prince na ya bien na mouvement. Très bien. On comprend. Voilà. Kata fumba ningisa mokili. Voilà. Et si yango mona ce que tango ba beti deuxième balle wana na beti yango tsangi ndezwi danser na biso to tellement ne pembeni. Danser la ba lox boy. Voilà, yene to tellement pembeni tango ba nyati ngana beti tsangi yesko ayi moi qui dit bande beti awa de panze koto. Merci beaucoup Roger wana en tout cas version ya mobilisation ya batu metozo comme ce qu'on a deuxième étape la question na biso par rapport à visa. Voilà. OK. Tina Ilonga azota la biso la plus géante en tout cas Tina Ilonga la mais Serge Makila le dragon de la monnaie biluka ya. Makila ba Serge le dragon de la lobby. Bosola ne lobby. Abi mais ali azela ku te no boakanga tete. Ye ala pa Cashman. Voilà. Serge Makila je confirme le dragon de la monnaie. Serge Makila na roleka na osalawana. Makila ba Serge en tout cas merci à toi. La femme de quelqu'un il y a Serge Makila. Il n'y a pas de problème. Yo osalano ouvert aux alarano esprit à ouverture à faire batou. Merci à toi Afi Ilonga la crème de crème, la femme de quelqu'un. Mobaline na ça aux États-Unis d'Amérique et puis la Carole. Carole, merci à toi Carole Ilonga la plus magnifique, la plus belle, asa charismatique. Carole Ilonga. Merci à toi Tina Ilonga la plus géante Yende Makambu. Tina Ilonga, merci à toi. En tout cas puis Roger Mokili Bengingai, Jean-Paul Welly de London, Bengingai avec sa fondation Wellpay, Kenny Mbumba Arme Lourd, Sola Express Kenny Mbumba Arme Lourd, ya Willy Pensieni, Babi Prince Bakali version Sika Ebimi. Mais avant de commencer, j'ai eu information ba visa Ebimi. Pendant tout ce temps, on met un peu de télévision sur la lecture. Il y a visa, enfin, le visa Ebimi. Visa Ebimi, les solos na yango ezandenge nani bazuti banana bazuti. En tout cas, on va faire la maison mère, amoureux de la bonne musique, bandéroyon surtout toki kolela bino. Merci na bino ndeng boleli trop. En tout cas, en trois téléphones, nangezo kanga malheur surtout appelle l'équipe belé. Vous avez un souci à maison mère à niveau moko, Carlos Odia, hein, mère Zouzou Senga na Lyon, vous comprendre. Youyou Ley, double brassard. En tout cas en Suisse, Leli, te belé boleli, bo benginga de partout. Souci na mine kokisa minzamba yoki kolela na bidon. Donc stratégie to betaki na mito donc une grande partie à mouvement donc plus de 90% basé dans ba visa na bango. Donc 90% ya bateau va aucun des concerts basé dans na visa na bango. Donc le betikali ka quelques-uns donc il grande partie à bureau na ba invité bango ne mutu bako zwa visa lobby. Donc mais grande partie maintenant donc il y a grande partie 90% basu visa.
net ba musicien au ba hôtel biso parce que ngala lingaka yo oza muta vérité na moi précision moni ba JBR bis député ba maman na kati ya Paris wana JBR bis député ba maman ba bi Prince Bakali tuna pi Roger combien de musiciens et puis ba comme na bango ba nani ba o ba su ba visa poto yeba ba basu na ngo belé mais na kotanga ka ya bato ba marqué nga très bien oh pena et ça m'a ba remarqué eza pena o moni ndenga bato ba na souci na nga wera memanga na poto ouais Badbala souci na yo bongo oui bato ba loba ngo ba Yves LBG ba loba ngo ba ya Gauthier mascotte ba loba na ngai ba Dada Muzinga bazo lela le so ba ya Willy Pensel ba Jason la patron comprendre ouais ba Baby Sugar bébé formidable ba Polo Kaka Lunga bazo lela ba Junior Yombo ya Giselle Sinda lela qui pena que wera son fala même la ba Piro Gema ba Patrick Yombo ce n'est qu'une partie remise très bien nga pena za na souci pe na kati ya mouvement na zaki na bato msonga pena otana ba Nzambe sunga bango ba keko ouais ils ont des animateurs Goldberg Goldberg tanga zu visa na sauté na bien Nzambe merci Goldberg lelo Goldberg a zu visa et ça linga bien ami Goldberg en tout cas Nzamba za munene Goldberg et ça soliste logo là Sarah Solo pe asui ouais et ça linga bien makasi hein tant la moni Sarah Solo azui mais si magnon surtout bazui défense Naigo Santé défense nyonso bazui visa tout bango nyonso bazui visa nana ni basiste na bino Gino Bass bango tout bazui visa na GB ba tout asima bazui wera bien voilà donc et ça linga plaisir na ba chanta en tout cas café room azui visa ça linga bien yekuta zakendane d'amikili voilà donc na ba parfait d'hiver na ba parfait d'hiver a super déjà ba chinois bazui visa na sepeli na ba chanteur ba lobi inongo inongo pe asui oui yekuta tikala na yi donc atika Prince Bakali au reversé inongo uta inongo tanga mona minda poto aza mona mokonzi bati mwana mokonzi nayoka lisolo wana babi azana famille ya bakonzi aza mwana mokonzi mwana mokonzi akota maison mère na jipa père na bango inongo aza mwana yekuta aza muta liboso fala sa visa po aokima te kasi boyolinga tika la poigne nakani donc bachanteur bena bazwi donc na bi 90% bamsu na tenge bakombo te me bazwi bato ebele bazwi bavisa donc esalinga bien osalaki olinga ozwa na yo la patience paye atanga epeye te ma ata yo epeye te bokiselanga na tuna bongo ozila zwi te azwa lobi ozila ozwa lobi boye eza jour par jour wa rendez-vous heure ekokaki mundele azala na heure na ye ekokizango mpe eza facteur chance non eza facteur chance mutu to aza na liste azwa bo bacomédien oui namona videlo azwi oui wera mpe omema ye oui namoni mutu na ngai nada azwi mpe azwi trésor lumière kitoko trésor lumière l'excellence esalinga bien elobi etikalaka ya nzongo ladi na bandeko mosusu bo bajournaliste bajournaliste kasi trésor lumière déjà kaye moko non namona badie donné ya ngumba baza wana namona bato mosusu bazali internet faye bozwa ta ngati ngako tuna bazwi te bazwaka yo Sankara loba langaki nga na okende ti akosa bino akosa nde bolandaki Sankara bato babengi nga bapropa Sankara mais avant cela Gasco ayaki pena avec une forte délégation Sankara akotala wenge na musika Sankara mo tande wenge na musika longwe ndenge Moïse atalaka nini Israël bana Israël mais bato babenga batina ilonga ba Carole ilonga ba fille ilonga la femme de quelqu'un ba mabita kisombe moi ça champion Caps Kapangala babenga inga ba président d'homme na Lille babi Prince Bakali totali émission totali en tout cas ouais rançon dans un phénomène encore une fois de plus félicitations au roi de la forêt Igwe de la forêt ouais rançon mokonza ba wenge ouais rançon félicitations na ye komona que non et tumbe ça la ki makasi mais alongi yango en tout cas ba lukai net ba intercaler ba ça la net kaka nous on a besoin à reprise de l'activité musicale na poto.
bano ya poto ba botami na ba obasala kuna bana besoin mona ba musicien na biso. Ah oui hein. Ça fait du bien, ça culture amoka na biso de toute façon hein. Tozo bana na rançon les 17 les 25. Après Guada vient na pas beta. Après vient nga ko felo midaso beta. Après faire Richard de poule pour beta. Faire pas beta. Ouais. Ah là c'est bien. Regardez Alobek beta na casino. Na casino de Paris. Ah, ouais, précision en tout cas. Fabregas Maestro pas beta. Olandi Sankarabi a besoin visa te bino ne batanzala. Et là on bomisé ngwana moni. Omoni frère na ngai lo zo bomisé biloba loba. Ndi yango ce que commissaire le rola mupaya ko motala wenge na musika. Atala ina na musika pusa na kite. E mona ka pusa na ki. Azo bangati. Puis Roger na peuple pense ba telemi wana. Ba telemi wana. Bino pe ko mi confiance a wera. Blague ti. Bobo te les places. Tozala déjà. Blague ti. Mais ko loba ke boa batanzala. Puis Roger. Saka benga batanzala wende. Non, abenga biso tazo benga yemoko aza mutamatolo muta ya mandicité. Biso batanzala tozana na biso na ndako na biso à l'est ofandi. Mais ye mutango. Voilà, tala venir avanda. Avena ya pi Roger kitoko Steve avena pi Roger kitoko. Yesko mutanzala te. Omona. Ye mutanzala te, ye muta patron. Mais chaque temps abimaka na ndako na ye kokendo tambola na ba hôtel nyonso tout na ville na ba restaurant batu bakoma kokima ye pona mandicité forcée. Vous comprenez? Et si vous avez un azam Tanzanie. Mais il y a l'obligé de pour sa visa. Ben oui, à travers Werason, il faut dire toujours merci à Werason. À travers Werason, à Memara et à Bitan à Bercy. Merci à Wera. Oui, merci à Werason. Le roi d'Afrique, tu as même un temps à Bercy. Car l'administration y a minimisé le lot, il y a un finger. L'administration, tu vas saler les Macambou. À l'époque, il y a Eliot Mondobe, il y avait mon production avec Papi Kabemba. Basale la démarche et même un poteau a comment peine un poteau à Kima pose en Mukanda. Ouais, Kima Rande. Ouais, Kima. Voilà, tant à Kimi bino bozo koba toujours. Biso tozo travailler, biso tozali. On comprend. Il doit nous respecter parce que tant à Kima na poteau biso to tigalara tozo travailler. Abeta plus de 5 à 6 ans na poteau tant à Mukanda aïe. Donc c'est bien, il doit se féliciter, on doit féliciter Werason. Mais il doit quand même contrôler les langages. Et le réseau pour demander qu'on a un langage. Au monde, biso toi on a besoin d'ailleurs. Biso vraiment maison mais toi on a besoin Sankara. Azana biso parce que biso toi prenez amour du prochain. Très bien. Au monde. Et puis comment faire ma casse parce que maison orchestre monene beaucoup kate. Il y a sa maman na mbila. Et mbila ni. Ah, tiens, nous pointe. Par rapport à Bitumande à la Sankara, personne n'a un pas, à un plus n'a il aurait été un soldat. Mais Azalande, et si comme Moko, Azala, et l'on a zobo Azala Judas Carios. Motate kaye supona mbongo. Au moins, l'on a un boy en néant paix. Azala la position, aux anani, Winge, ou bien aux al boy. Il faut avoir la position. Et là, il faut battre fanatique à la maison, mais à la qui sa position. Vous comprenez? Après sa position. Après sa position. Azana Wenge ou bien à sa côté Nipo, parce que comprendre. Vous comprenez? La position Wenge. Non, 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 faire. Non, na côté la réalité. Non, loba malamu pona lo beso. Si, olobi malamu. Non, na loba réalité. Batouana ba faire ba Emelia ba Jani ba Lacoste ba za bato ba sala musala ki toko na maison mère. Ba bomboko Jacques. Batika ba print na ba. Obi lobi no ki vocal à Lacoste mo be salinga plaisir. Vocal nini wana. Na linga ko soko yemba. Janso la patron. Le roi de la foi Betty. Adieu Lacoste aye. Tété ma bilana le roi le jour que tu me verras. La quoi c'est un gros bien maintenant. Bête le gars la langue ma bien partir ensemble à chanson là. Tiga. Partir ensemble à chanson là. Quartier la biso da quartier va prêtre. Ah quartier va prêtre quartier résidentiel. On va mettre moi c'était. Alors baba. Adieu beboye bonga ya wa motema pasi. Partout matungala na lele. Nalabela qui sera malonda yebi ça y est na baninga nyonso José Mokio obi émission moto salaki Nathalie na beta vocal mo beli alias obi le kuta mabe na landa émission na ndako avec une attention particulière yosko na suko bimisa bina Alice Baba ah ça la na mawa na bia yeba ne banzemba wenye
Oh, mais biso to génération wenge. Biso pe génération wenge. Si tu as miso basala musala kitoko boye. Ya kitoko boye. Comprendre. Na yo voka ka Lacoste, là on a na Lacoste. Lelo ya Lacoste. Lelo na na Lacoste. Abete le monde a touché la Lacoste avait 140 mon timé mikolo makasi. Allo bien. Mon père m'avait prodigué des conseils avant que les bon Dieu prenne son âme. N'était précipité pas dans la doucement dans la vie. Français boy. Comme la tortue dans la vie lentement doucement comme un lion pour naïo. Obi que naïo quand vocal en habit. Bamiso basala musala munene na maison mère. Puis Roger, une question de curiosité par rapport à toujours à musique à Kalawana, les loso moni wera ya kikala, c'est-à-dire ba ancien nosto basalaka na kilelo. Hein ba musique pena ba chanson oh so vadi pena et difiaka yo et zongi sagayo pena na moi raisonnement ya bien. Et ça la génération lelo to ya moi kala. Nyon surtout même ya lelo. Moi particularité. Même ya lelo que tout le monde na organiser moment ba na fabrication dans lele. Wanze moni. Nga Micheline Mbaka na Limbaka ngakufanya ntembo wana voilà le roi de Fambi OK otikinga mokuma ya bana boye ntimbo souci o préféré na yo kokende mobembo sanga yoki otikinga susi na motema yala papa ya bana bela obike na yo kanze mwana d'après si voisin nga Sege Mignon Manyata ba motebele chief chef Nabiso ya wenge BCBG ouais Sege Mignon avant dans la quartier ba patron donc on a vu ce blague exact akimanga ce qu'on émission et bien na tumba na ba question dans nenga ya Sege voilà toi là ba on a ba Chims Kabenga l'homme des immeubles ba ya Richard Moutombo les Mignons Drumer quoi ouais les Mignons Drumer voilà Sege Mignon Manyata voilà chef du gouvernement si tu sogi le lot voilà son ami va jouer. Voilà, on comprend. C'est que moi confirmé. C'est là que nous sommes parole ou à la caca. Parole ou à la caca. C'est que moi le bien parole ou à la caca. Bonsoir chef. Bonsoir papa chéri a dit. Son ami va jouer et puis ça va très bien se passer. Ça va se passer très bien. Papa chéri, Abouakeli, Ndegona ba fleur. Voilà. Bon. Nzambe le bokona ezala na ba musicien wana nyonso tout. Espère ezala na musala oyo basala ki. Bonne chance et pas vieux na biso. Et puis viens rater visa mais les lois ba visa. Et via botama de mkola Noël donc ala jamona Nzambe. Bon. Donc Nzambe asungi donc ndenge edokinde bazokende wana eza jabi makambo ya carré donc eza fierté na biso bana wenge bato wenge po biso to ba wenge men. Très bien. Nga Sege wenge men. Wenge men. C'est forcé? Non non, c'est pas forcé. Voilà. Chims Kabenga la hôtel là yo. Na maboko. Mbote ya trop mon frère Kabengele Chibambaga Belenga. Mbote ya trop tukisha moi. Merci beaucoup, chef. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'était Sege Mignon. Nous sommes dans une émission totale. Puis Roger, ils avaient plaisir à trop. Il y a Royambo dans Clébois.com. En tout cas, tout le monde chité là parce que mon détail là. Jean-Zo la patron, il y a Patsa Massama madame. Il y a Jamal Moukouna, il y a Jolie Menga. Nakati à Londres. Merci à toi. Noche. Congolais, français, américain, triple nationalité. Commandant mon capitaine Mauricio. Capitaine Mauricio. Tu as vu sur la émission. Biso Pirocher et sengoza ya mingi ya umona ki orchestre na biso wenge musika maison mère tosi ba fisa to tiango tosi kwesa ya biso tout à fait moni tango biso ba Pirocher to prenez l'amour du prochain au moni siko ba Sege Mignon ne ba zoloba oui ça moi na nzambe ça normal à soi soki bolingo zala ki est-ce que Sege goloba bo rien ngaloba yango moni Papi le Prince coup de chapeau siko zali parce que biso tobaki l'amour du prochain to lingana soki olingaka moninga ofinga ete soki olingaka moninga okretien ete eza te que soki apesaka micro o batanzala wana eza ba faux comportement wana jeto bokel sankara eza ba ibongo eza ba faux comportement il faut muta changer nous devons changer le roi de la forêt alobaki changement de mentalité il faut changer muto akotikala rate muto mo akofinga aka mafinga non nous devons changer il faut changer notre comportement HP zo poussa là HP zo kola papa Lutumba embanze momoko linga mobalo ya kofela mwasi kasi oya mesana ko divorce te
Luka oyeba tina basi bakimaka ye. Donc eza nzembo moko na linga mi quoi. Donc linga mobalo akufela mwasi ndeti babiso ba pire jeu. Hein, on sentit que moi ça qui m'a ngate ma nzambe na benga ki ma to changer to kena nzela mususu. Ki mobali moko basi baboya boya il faut comprendre pourquoi baboya ye. Mobali mo basi baboya boya ke kaka. L'homme sous comportement ne se peut. Wana na kata wenge to wapi. Te na pesi conseil na batutu ba otala. Voilà batutu ba otala nga na minute donc bambote na nga vraiment. Merci to clôturer na yo na bambote. Bon en tout cas conclusion ezali boye. Wenge musique maison mère déjà une grande partie 90% basu déjà à visa lelo. Yo basi lobby. Ah ok, lobby. Une grande partie d'avoir basu visa. Donc concert est reporté. Bako Sabino Théo concert est annulé. Non. Très bien. Concert est reporté. Suite il y a retard à visa. Il y a un moment on a jugé bon reporter concert pour une semaine seulement. Donc 17 septembre comme le 25 septembre. Le 25 septembre, Werason va jouer. Voilà bino bo okene ba les fêtes déjà. Bango ba okene déjà. Bango OK. Kalate ba okene déjà. Donc et ça là que bino oyoki papa chéri Jibem Piana. Tant que mon intime, il faut mon appel Nzouzi. Après ce message, à travers ces gars mignons, Boyoki Ango, Emile Elias Balobaki, Frère Richard de Poul Balobaki, Serge Mabiala, Scram Balobaki, Roi David, Celle vidéo. Donc pour dire que Wengen ne tombera jamais. C'est la fête quoi, c'est la fête. Merci président Werason et Léline Marazwa qui visa. Ah, bien sûr. Bayou dit Congo qui visa, c'est bon. Donc concert est comme le 25 septembre. Je confirme. Concert le 25 septembre, tout le monde sera là. Bandego Allemagne, Suisse, partout à Londres. Ma mère n'a Mireille et commis Sayaka. Vraiment, côté mascotte, côté Massa n'a Teddy Monzele na Londres. Donc Teddy Monzele Londres. Ouais, Massa n'a moi. Maman Méline. D'ailleurs le rôle n'a Teddy Monzele. N'a pas ce Bambota trop. Bambota trop dans le PDG Maloum avocat arme fatale. Kalaté Tokutanaye, Serge Makila, le dragon de la monnaie. Dragon de la monnaie Makila, Serge. M2D Business, Fiston Ituku. Il y a Jimmy Bella ou Nadjobou. Il y a Jimmy Bella ou l'homme à part. Il passe à Bambongo, toujours Yokayote. Il passe à Bambongo, toujours Yokayote. Toujours Yoka, il passe à Bambongo. Il passe à Bambongo. Yoka, il y a Gauthier Mascotte. Il y a Jimmy Bella ou. Jimmy Bella ou. Il y a Toutou Roba. Wana maman. Wana maman. Il y a Toutou Roba, très mystérieux. Très fort. Nous avons le président Didier Nzaou, Fou héros. Il Sylvie Kaloumuna en Belgique. Sylvie Kaloumuna, ça va. Patrick Kaloumuna en Paris. Je suis Sylvie Kaloumuna, Patrick Kaloumuna, Afi Ilonga. La crème de crème, na Tina Ilonga, na Carole Ilonga. Donc, n'a pas na maona, voilà pas le bon marché. Mbote na Sele Fumu de Parigo. Sele Fumu de Parigo. Donc, Bino tout bozota la biso. Mais ya où il pensionne paye à Binot. Ya où il pensionne. Viens en Ngaï. Ya où il pensionne. Dona Monica maman sociale. JBR bis député ma maman. Camille de Camille na Paris. Kenny Mbumba arme lourd. Bazay na Bordeaux. Même na Suisse, on a na bato belé, ba yuyu là il était qui ma double brassard. Na Jean-Paul Welly de London papa na Kenya. Na Pauline Soda. Pauline Soda na Château Rouge. Na Jean-Paul la patron motema patsa masama madame na Belgique. On gagné. So kena ke junior yombo ya Gisèle Zine. Na bora na bato teka pona kwa. Bato nga na bora za bato ba. Wana famille na nga. Wana ba famille ba Chips Kabengele, ba Patrick Yombo. Pene mission na tanga mutu 2 fois 3 fois. Net na mono tangi ya Jimmy Bella ou 2 fois 3 fois c'est gama kasi wana za puissant ya Jimmy Bella ou na Jobu je confirme ba mi balete net na Jobu wana tangi miso na mono ga ya Jimmy Bella ou très fort très mystérieux na biso ke wana ya Jimmy Bella azalo motiko l'homme à part Tikota lobby à Sali. Yeso ça te no ba bengo na téléphone okima. Ya Jimmy Bella ou merci à toi Gauthier Mascotte. Atuna ozawa ozawapi. Un pain. Papa, merci, c'est un plaisir à toi Yamayo mais c'est peli na billet makasi. Merci. Yo bibiso ba pire jour d'abord. Babenga nga pire jour ba collection. Très bien. Donc pire jour ba collection babenga za pamba te na la pamba te. Ngasa na lati na lataka. Ngasko la keno na lipapa. Na lieyo. Olinga, sa caméra ko, wacha na ngatonde. Au monde makonde fa na lipapa te. Na minute. Makola ba bébé va na lipapa. Zera. Au parole mafuta makasi. Ngana mta pembe.
Il y a des gens qui ont tapé basket, trop sur la tilipa et sabongo. Toi de basket. Na minute au Rassia. Babeng ne pas premier ministre. Ok. Non, qui m'a manqué na baumbuka. Na moi la basket. Et bien, on se la face. Kalipa popena. Oh, Pullman na okota mais pas ministre ndé au gagné. Et on a gagné. Ya Willy Mouché. Et t'es pas Willy Mouché na okota. Bon, ouais, viens là aussi. Viens na ya Willy Mouché. Est-ce que yokuno ça na au salaire ni no? Ya na okota. Pas ya Teams Kabengele kutu wana kutu tika. Wana nga utu atana oketa. Oh, pas Teams Kabengele, l'homme des immeubles. Il y a Richard Mutombo, le vieux Chacha. Nayoka na ote. On a 6 niveaux à outil Londres, il y a Richard Mutombo. Patron, na monate. Bon commandant Mauricio, capitaine Mauricio. Yene na mona. Asolo la bien. Bon Nixon boutique. Ndeko nanga. Bon foule le kiso monsieur le président. Nayoka komo maintenant na monate. Oh. Ouais. Il y a un ex ngape na yoka nga il y a Bruno Lubika mais na monate. Mbonga pop. Na monate. Oh, na monate. Boyo komba Bruno Lubika na Jimmy Belao na mbongo. Na tuni. Jimmy Belao. Aleki. Ba mi ba na mbongo. Ate na leki. Tolia mbongo na bongo. Utaleka kasa. Tolia mbongo na bongo. Jimmy Belao aleki Bruno Lubika na mbongo. Te. Oh. Bango tout ba bien. Te na tuni. Jimmy Belao na Bruno Lubika nana sa na mbongo. Ba mi ba na mbongo pour faire sarabiso. Jimmy Belao aleki. Ngapo na nga Jimmy Lubika. Na mona. Bruno Lubika na mona. Bruno Lubika. Na mona. Mbongo propre. Bon. Bruno Lubika. Tinda est pas bonheur. Oh. Ah, mais c'est fou le Luki sous président. Il y a fou le Luki sous Yoki. Il y a fou le Luki sous la master ya Bruno Lubika. Na onda kipanga te. Il y a fou le Luki sous. Na kaka. Ye atinda kabilamba mbongo azana ba immeuble na Gisasa. Félicitations. Aza grand diaspora. Voilà. To comme la souke émission mais ça na mutu moko otala yo Jean-Zo la patron. Très mystérieux. Tout na kisinjo. Bon, on a un patron à boire un cas pas battre pour la vie le côté car on a boire un tout patron. Mais reconnais déjà ça patron. Na nini on a zui. Faut changer. Et puis yo on y a au kosanga la caps kapangala au caps kapangala. Oh comme kate. On va sous comme on est sous tête. Caps kapangala. On va sous tête. Tu as sommé la kisinjo mutuka. Et moi sinon ebi moi snae. Mabita kisombe famille kisombe to laliwana. Okosanga ozela kaka osala botilelo. Caps kapa mabita kisombe oyebi nga na journaliste mboka na kosaka te kotinda pa na ngate zwa numéro na ye benga nga stengaka numéro na ye tindela ye mabita kisombe aza muta munoko na yebi ke mabita kisombe na insister la femme de quelqu'un moi ça champion Caps Kapangala qui paye au moins si on dit mabita kisombe na rota tembete pas za mama voilà baza bato babotaka biso bato babombaka biso très bien donc ye ata na zwi na ote mena na ondima très bien okoswa bamame milini nsembe ya tous pepele ya mbetolo bakombo mpe eleki pardon bakombo elanga na yo atisele. En tout cas, ça n'est fini. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Merci à toi, puis Roger Mwanamboka. Ouais, mais quand il y a un peu explicité biso par rapport à l'octroi et à visa en tout cas, moi pour moi ça m'a fait plaisir. Il y a au monde qui non musique et zobeta na poto parce que biso le 20 novembre tous à la poto na boss Yamboka. Les maîtres de double de mer Koffi Olomide boss Mboka to beta arena wana Paris la défense arena Koffi Olomide ko buka yango parce que Koffi Mesana ko buka ba salle ko buka Paris la défense arena boss Mboka Koffi Olomide. Merci mon patron de la nation tonton Manamanga Pichu boss de la française la plus belle Franklin Marcel Steve Labe qui était derrière la caméra. Merci aussi mon ami Ange Noir qui nous a assisté. Ange Noir mon ami, merci à toi. Au prochain numéro, je vous retrouve avec le même plaisir. Au revoir, bye bye, merci.